papa mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Vraiment bonjour toutes les internautes na pesibino bambote mingi sika no stu bozali vraiment na saki liboso émission na otero par rapport ya calendrier électoral fa ba publier nde na yoto information ekomeli ngai sikoyo nde yanga pe na lobité na otika te automatiquement faut pena leka pour que na pesa bino message en concernant maintenant calendrier électoral oyo Denis Kadima oti ko publier récemment awa auto publier on lelo samedi le 26 novembre auto publier calendrier kalatea wa biso pe batindi biso ngoka sikoyo ya on a lobité faut na leka pour que na pesa bino information est tellement important. Alors avant na banda otangela bino calendrier on ndenge nini ezali eloko liboso na loba vraiment calendrier oyo Denis Kadima vraiment ba salon vraiment très bien et puis si ba ouverture na bato belé même diaspora bana kolela mingi biso to votaka te oh biso pe to za ba congolais mais comment to votaka te mais Denis Kadima lelo a pesi maintenant privilège na tout le monde aux États-Unis, aux en France, aux en Canada, na Paris, na Belgique, aux en accès maintenant à voter candidat Oyo Lingi comme président de la République. Et c'est le moko ya sengo. À part ça, na ote koloba awa que avant émission mona na sai passé awa par rapport ya ba bougumestre na calendrier on va publier na ba bougumestre to voter bango ya voter. Ba conseil communaux to voter bango donc c'est le moko vraiment ya sengo. Alors, par rapport ya calendrier Oyo Denis Kadima outi ko publier na olingana fongo la téléphone na ngai natala yango très bien pe natanga yango bino so boyo ka très bien ndenge nini calendrier yango zali na opesa vraiment longo nya mingi na Denis Kadima parce que à réussir ko publier calendrier oyo est tellement important pour na ba congolais nyonso tout ba yeba pe ba milenge là déjà mutuni oyo sengi na yo au voter est tellement important il faut vraiment toye bango malamu. Alors par rapport au calendrier Oyo, binomo bomona bien ba commune na processus électoral 2021-2027. Boyoka très bien. Ba obi a ezali processus électoral 2021-2027. Pourquoi 2021-2027? Ba énumérer quand même ba processus ebelé par rapport à ba conseillers communaux, ya ba bourgmestre tout ça na katia. Pour que na kende plus vite pour na faire comprendre bino par rapport au calendrier Oyo ndeni ba bimisi yango. Ba lobi boyi Kobanda date, il y a le 24 décembre. Vous comprenez? Le 24 décembre au 23 janvier 2023. Je répète encore. Le 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023. Identification et enrôlement des électeurs. Je répète. Au 24 décembre 2022. Au 23 janvier 2023, identification et enrôlement des électeurs. Les électeurs de la province Nini, va préciser bien awa. Les électeurs dans les provinces de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïnombe, Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, et Chopo. J'espère vous comprendre très bien. Wana ezali justement pour na ba électeur oyo ba zomi na ba province oyo na uti ko cité précédemment awo. Nde bomilenge la libela bokende ko zwa ba carte d'électeur na bino pour que na maponami oyo koya tout le monde a voté. Bon négligé te. Bokende ko s'enrôler massivement peuple congolais pour nato pour na bakundi ya sika. Bokende ko s'enrôler ngai molobe na bino l'imperturbable lubaki na pesi bino accès wana. Bokende ko s'enrôler déjà. Ba bureau déjà il y a enrôlement et fongami. Na ba école na ba église ba bureau desk presque fongami.
ba déploiement ya ba kit électoraux ezo kita déjà na ba école na ba église pour que peuple congolais akende ko voter ou akende pardon ko s'enrôler na ba élection oyo koya mututu a voter candidat na ye oyo alingi. Wana na pesa ki date concernant maintenant enrôlement oyo resama na Kinshasa et ko salama na Congo central et ko salama na Équateur na Chopo na Kwilu na Mai Ndombe na Nord Ubangi na Sud Ubangi. Wana pona batu ba s'enrôler na première position. Alors date oyo elandi eza nini? Le 25 janvier au 23 février, identification et enrôlement, il y a des électeurs mené à Wapi. Il y a Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Afrique du Sud, Belgique et France. Ezali kambo sengote bande konangai. Bolela ki mingi ba diaspora, ba tchebino siko ke bokende ko s'enrôler pe bo voter. Ezali kambo sengote. Na répéter yango parce que point on est tellement important. Balobi bien awa. Au 25 janvier 2023 au 23 février 2023 bokende ko s'enrôler bana ya Kasai, bana Kasai central, bana Kasai oriental, bana Lomami, bana ya Sankuru, bana ya Olomami, bana Okatanga, bana Lualaba, ainsi de suite. Bokende ko s'enrôler eza tellement important pour nabino na bana ya Belgique, bana ya Afrique du Sud, bana ya France. Bokende ko s'abonner et pardon bokende ko s'enrôler parce que c'est important pour nabino bo s'enrôler na ba date wana oyo batie par rapport na bino. Une fois date on koki tout le monde bokende ko s'enrôler bo pona ba kondi oyo bino moko bolingi par rapport il y a enrôlement oyo ko salama na le 20 décembre 2023. Alors suite maintenant tozali encore na makambo moko est important avant de continuer likambo ya ba enrôlement et sengi na biso na suto yeba très bien denini makambo eko salama tangu yo okende ko pona mokonzi oyo lingi tangu yo okende ko pona député oyo lingi yeba mutunini oyo to kende ko voter tangu poni mokonzi na yo to président de la république na azana parti politique X luka pe député oyo kozwa azana même parti politique on a même regroupement au mon continent comme président de la République pe azali. Et c'est important parce que permettrait à la majorité au niveau du parlement pour que a posé quand même premier ministre na choix naie a formé gouvernement selon yé et que ça là bien makasi. Alors, pendant à continuer ba commis awa le 17 mars au 17 mai. Identification et enrôlement des électeurs menés à Wapi. Yabazuele, Otuele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Canada et États-Unis. Et ça, c'est noté. Wana ban États-Unis, bo Canada, tu vois, malam ban États-Unis. Balobi bien les 16 max. Les 16 max au 17 mai. Bokende ko s'enrôler ban États-Unis, ban na Canada, bokende ko s'enrôler na ambassade na biso oyo ezwami kuna. Bokende ko s'enrôler comme ça boko voter ba candidat au bino moko bolingi. Alors, à part date wana toza aussi na date ya le 21 mai. Le 21 mai 2023 au 21 juin 2023. Planification des statistiques de quoi des électeurs. Donc, maintenant, batu boni s'enrôler qui. Ba planifier, ba sali ba statistiques na bango pona koyeba ba nane sengeli ba s'enrôler, to bazali combien tout ça. Wana ezali na partie à date ya le 21 mai 2023 au 21 juin 2023. Alors, ce qui est au wana,
Toke maintenant le 1er juin au 15 juin. Tobani na date il y a le 1er. Si to comme na date il y a le 15 juin. Ba bien aba commune na wa. Promulgation de la loi sur la préparation des scrutins. Ba bien awa. Promulgation de la loi sur la préparation des scrutins. Donc ça veut dire comment ni tokende ko voter. Wana ezali clair. Comment bokende maintenant ko déposer ba candidature ba o ya linga postuler à la présidence, à la députée, à la suinani, bokende déjà ko déposer ba candidature na bino. Wana na date wana. Alors, pour que na kende rapidement na ko sauter na roya directement jour ya vote. Jour où esengé na biso peuple congolais to kende ko voter to pona ba kondi ya sika. Na ye na date yango, nazo luka date yango bo excusez nga surtout parce que na luka date yango rapidement awa. Na voilà, na otala yango. Voilà, na moni yango. Alors date yango. Date oyo okende pona mokondi ya sika. Okende ko pona président de la République, oponi députés nationaux, oponi député provincial. Donc date yango bino bo noter yango sikoyo. Date ya le 20 décembre 2023. Je répète. Le 20 décembre 2023. Nde date oyo esengeli na ngai na yo mutu zola na ngai tokende ko pona ba kondi ya sika. Ko banda na président de la République, ba député national, ba député provinciaux, na ba sénateur. Wana uteoya sima me ba lobina nous députés nationaux, ba députés provinciaux, na président de la République. Na date il y a le 20 décembre 2023. J'espère bolandi ngai na bokebi nyoso tout. Soki tolongwe wana. Date oyo landara après avoir voté président de la République. Toza na date oyo tobenga ngo remise et reprise. Na prestation de serment ya président oyo akokota. Donc nouveau président élu oyo akokota. Date tu eza date nini? Ezali le 20 janvier 2024. Le 20 janvier 2024 nde ezali date oyo nouveau président élu nde akokende ko prêter serment na ye. Pe basali remise et reprise ekolana mikolo oyo ekoya. Wana ezali na date ya le 20 janvier 2024. Eza sengote. Bino batu bono baki mingi awa. Oh non. Ba élection zate. Fati alingi a glissé. Non. Fati alakisi bonne fois na ye que ba élection ezali confirmé. Tu yebi très bien ba te belé. Ba ko critiquer calendrier oyo. Oh non, calendrier oyo eza respecté te. Calendrier oyo tozomona ngo eko simba te par rapport ya programmation oyo ya sali. Ngai na bino toza ba expert te na seni. Tu yebi makambo ya élection te. Expert à seni c'est Denis Kadima qui est le président ya seni. Tant qu'on va publier calendrier oyo. C'est-à-dire quoi? Ayebi très bien comment ni ba sala pour que tokende na ba maponami oyo koya na 2023. Et c'est important donc biso nyos tout na Congo, bo s'abonner na chaîne na bino Congo Avenir TV, bo s'abonner na article 15 TV, bo s'abonner na au centre, il y a beaucoup de chaînes à moi, bo s'abonner et aux amala mumingi bo ko nouvelles toujours concernant notre pays. J'espère oyo sengela ina lo banabino ya mukie yango wana. Bana Congo pour que na chité avant na chité fona lo balika moko oyo pe na moni na calendrier oyo ekoti parce que liboso ezaité ezanini toko voter pe ba bourgmestre toko voter pe ba conseiller communaux eze sengote eza esengo na otanga ngo vraiment mingi te mais na opesa ka bande ba date pour que boyeba. Alors toko kene malemba on a moni ba commis très bien comme ils un peu flou ben na rotanga kaka pour que bo comprendre très bien les élections pour les candidats sénateurs et gouverneurs wana déjà j'espère bon na ba date wana pour na voter ba sénateur na ba gouverneur ba date na bango pesa préciser awa des conseillers communaux des conseillers urbains et bourgmestres peut ba préciser très bien donc date oyo boko kende ko voter ba bourgmestre ba conseiller communaux ba conseiller urbain
wana batie date yango pe na retia calendrier yango encore na kati pour vous détails. Mais pour vous donner seulement l'information importante, vous avez la probabilité, vous avez la possibilité de voter bourgmestre, de voter conseiller communaux, conseiller urbain, vous avez la possibilité de voter sur le calendrier où va publier. Pour 2023, ils allaient uniquement pour le président de la République. Le 20 décembre, ils ont pour le président de la République. Ils ont pour les députés nationaux. Ils ont pour les députés provinciaux. 3 stricteurs, on a le 20 décembre 2023. Après le 20 décembre 2023, après, il y a voter gouverneur, il y a voter sénateur, il y a voter bourgmestre, il y a voter conseiller communaux, ainsi de suite. Après, j'espère que vous avez partagé na bino na mokolo mwalelo, ya ngwana pona ko pesa bino lumière. Pona citer ba diaspora bokita mitema. Président de la République, Fatou Beton, Mukontombolo, azali ndeko na bino. Azali mwana ya Congo, azali mwana ya mboka. Liboso tozaki na pouvoir oyo to banaki ko tatonner, to banaki ko yebate. Est-ce que c'est lui le président? Il est quand même congolais. Tu banaki ko tatonner, il est rwandais, il est congolais, to zo yebate. Mais maintenant là, vous avez maintenant un président congolais de 100%, de père et de mère. Boyebi sika papa nazalaka. Boyebi sika maman nazalaka. Pourquoi boluka botia ba botiele ba pot de banane? Ça n'a pas de sens. Topé ça y est chance. Après si bino pe chance bino ba diaspora bo banane ko balika mango mingi. Lelo siko bozo voter ba président, bozo voter ba député. Et c'est là que sengote. Et c'est là que moko ya sengo. Donc topé si vraiment Denis Kadima, Longonia, courage. Peuple congolais azali simanayo kende liboso ko banga mutute selon calendrier oyo bimisi kende na ngoka bongo tina suka biso peuple congolais tozali simanayo to ko soutenir yo en tant que président na biso en tant que président ya CENI société civile tozali simanayo pour que ba élection et les kana kimia na calme ba tout ba sepela tozo ba kondia sika pour que Congo na biso et kende liboso na lobelo mo comme conseil yo lingi mboka na yo lobaka malamu mpona Congo salaka bien mpona Congo pensaka malamu mpona Congo pe luka avenir ya Congo ezala toujours meilleur ezala toujours kitoko mpona avantage ya yo pe na bana na yo pe na ba oyo bakoya ba arrière bana na yo ekozala eloko moko vraiment tellement important tellement mutuya bo s'abonner bo tia ba commentaire bo s'abonner bo partager ba lien bo activer aussi une cloche ya notification pour que vous rattrapez l'information. Bo comment, bo tia ba commentaire ya ngai molobe na bino nazali toujours une fois ba information zoya ngai pe na banoleka toujours na média pour que na pesa bino ba information. Merci bana Congo, restons toujours serrés main dans la main pour que mboka na biso et que ne liboso na sima caméra tozala ki na accent yene mutasimba e caméra donc tini bomonenga kitoko bo na banda kuna bino ba que c'est na grâce ya accent yene za derrière la caméra donc na pesi bino ba surtout longonya mingi biso na surtout tozali bana Congo mboka na biso toujours que ne liboso vivre Congo à venir vivre Afrique nouvelle ingeta eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maintenant débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 maintenant, débrouillez-vous pour vivre.